Alors pour l'allélo, ngana silisi na pesi na papa Mbenza na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Amen. Merci papa ndengo sengi biso makambo ya 5 mois. Papa elebe na biso bandimi to fanda kana nkamba. Fête na biso esala kaka 2 jours. Surtout bako utaka Kinshasa na bisika mususu bakamieza kozela biso. Kasi komonana était le 31 décembre to zakaka awa et que le 1er janvier il faut tout fêter yango awa koyima makasi yaki ye papa Mfumalongo alobaki ete tozali nde kobongisela nde bino pozali koyeba te kasi tango boko sosola wana boko pesa biso raison likambo la fandi sili muke papa maya wana toko so na biso makambo 5 mois mais ndayi sipe papa aye kobimisa likambo munene awa eke Zulu ikunda kyana entoto inki Sikulomala nalinga lingolo banini papa maya likolo ezali evandelo na ye mabele nde sika tiaka makolo. Siko yo explique en 1921 on ezala kindenge nini explique ke ngondenge nini ndenge na peseli explication papa miracle oyo papa Simon Kimbangu asalaki miracle papa Simon Kimbangu asalaki atelemi makolo eza na se me abandi kokola koya mulai jusqu'à ce que mutuna ye etuti mapata me makolo ezaka na mabele nkolo eleki solo na kati na ndako Nzambe toyokaki tata mukonzi ya bule papa Simon Kimbangu Nkiangani alobaki na bandeko na biso ya Équateur eke tobongisa kingo pe alobaki ete bokende pa papa Mbenza boyokana na bengisaki bandeko na biso Équateur kasi lisolo na biso papa yebisaki nga papa Simon Kimbangu Nkiangani alobaki na ngai ete na luka batu oyo bayebi lisolo wana tauna tunaki bango moko bamilaki saike biso bato zalaki na likambo wana tadi nguba undie ye nani yenko matandi papa Penda za wana yo mtoza wana lekana nuboye papa diangenda ipsaka bino nini soki na date nini ipsaka bino likambo wana oyo za koleka awa ya likambo ya makolo ya papa Simon Kimbangu eke kotuta ti likolo makolo etelemi mutu etuti likolo oui papa Saïsa kolonanga likamba 1982 oyo papa yenge da pesa gini musaleza ndenge zaki ndenge ni merci nkolo o kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo yango nde na ebandeli na yo tuni papa Mpenda soki azali yango nde na répondre que papa Mpenda papa pasteur Mpenda azate ayete mais na contexte wana papa révérend pasteur Mpenda nda yebeli yango ezalaki na mois d'avril
le 18 1982 nde papa yaki kolobela likambo ya nkingo ya po ete moto aloba il faut nkingo ezala ekangama na mutu esima na yango mpe kingo wana mpe ezala mpe na makolo mpo moto atelema moto mpe aloba yango. Mais papa mpenda nde motu kingo libumu nde makolo mutu nkingo libumu pe makolo nde wana moto akotelema pe akoloba nde ndenge papa diangenda kuntima alobelaka yango ezalaki na mois d'avril le 18 1982 nde zalaka na date wana. Sikoyo papa Simoki Mbangu Ngiangani aye kozongisila biso sukingo na tango nini ye papa o mikole utikoleka bino mo bana Grand Équateur boy date wana ezalaki dimanche ezalaki dimanche le 9 si je me soki na yebi yango malamu ezalaki dimanche le 9 ye papa tata Molimo Santu alobelaki yango na ndako ya Nzambe ezalaki na ngonga ya 15h pamba tanga alobi tozalaki kotala ere yango ye alobeli mpo na likambo ya nkingo wana mpe na kingo wana mpo na Grand Équateur tosala tout à tel point que nkingo wana ezwa mpe mutu ebanda nkingo ezwa mpe motema mpe ezwa mpe makolo po ete moto alobela yango nde boza na retard sikoyo po boche mobulu papa na mikolo oyo apesaki wana tani bobandi mosala te kolo Grand Équateur oye ale bobongisa teokani kolo bobongisa soki te bakopesa papa Simoki Mbangu Ngiangani akopesa na bato mosusu po bino boche mobulu kolo s'il vous plaît nasengi bolimbisi nalala mpe nasenga bolimbisi mpo olobi apesa moto mosusu papa tata Molimo Santu abengisi bapaster mibale awa alobi ntango jeteki bazoyemba nzembo bino bopesa nano boyoka nzembo wana soki likambo moko bokosimba yango ngai navandi wana papa ntango jeteki bayembi nzembo tolingi tokabwana nzembo esalemi titi esili Nzambe Molimo Santu ye wana atelemi atuni motuna alobi motuna na alobi ete na moto moko abongisaka epe moto moko pe abebisaka tolandaki te papa nalingaki na telema na ya kopesa réponse ke tango ba papa pasteur wana mibale bapesi na contexte ya ba motalaka banini wanga na bite papa tuni question wana te papa lobaki to luka solution na ntina na nzembo wana elingi koloba nini papa tata Molimo Santu alobi nkingo wana tanga alobi nkingo wana papa yi tata Molimo Santu apesi yo mokumba wana yo lekisi biso tolekisi maya ya ndako olobeli biso polele kebokende kosala likambo wana papa toke na fete ya ba volontaire obengisi biso na tribune obengi Grand Équateur baya papa toye tango toye na tribune yo nkolo na biso Yesu Kristo olobeli biso boy papa atindi ngai nayebisa bino ke bokende kotelemisa comité donc ya misala bosala misala ya Grand Équateur papa ntango olobi yo moko songa nzila olobi ete papa alobi ete papa mpenda azala mokonzi papa sai alanda ye osimbi ngai nde na nzoto tango olobi na papa mpenda olakisi ye mosapi ngai nde osimbi ngai na nzoto na ngai bokende bino mibale botelemisa bobenga ba Grand Équateur bosala komite wana
noki porte misala ebanda papa yango po papa atunaki ayebisaki ngai boye luka baoyo bayebi likambo wana ndenge ezalaki na 1982 yango nalukaki bino yango wana papa nde biso nde toyebi kokende no mosika te bobongisa papa toko Équateur oye oyi bobongisa ingeta lobi ka toyoka kesi bobongisi papa tozi tobongisi na biso kasi mwa kaka nzambe atunaka motuna pamba te alobi ete moto moko abebisaka moto moko mpe abongisaka nzambe abongisi oyo makelele toza koyoka kuna oyoke bamiso bazolobake avant tondimake papa Simoki Mbangyangani atindi papa Mbenza alakisa mukanda ezalaka kasi yango wana omoni atako bangala ngome ongai secrétaire général na lobi bokoki kosala yango te ifonga na bobongisa ingeta Équateur oye bobongisa pesa papa de Gaulle ye pa fandaki kuna na Grand Équateur kwa tamsaki Grand Équateur na kombo tata mwana peli musantu tata nkolo bona koma na Grand Équateur na compléna no papa pasteur Maya pona ntina na makolo pe kiti ya nzambe pe sika atiaka makolo na Genèse chapitre 28 Genèse 28 verset 10 je crois 12 tango Jacob azali ko kima ndeko na Esaü alalaki na esika oyo apesaki kombo Betel babonaki lindalandala echelle eutaki ebandaki na mase place alali matiti mutu nango eko makolo sommet nango eko kosimba na lola nde nzambe azali kopesa ba consigne donc nzambe azako confirmer biso que solo nzambe atelemaka pe asakale likolo ndenge papa Maya uti kolobara biso que tata Simo akangama atie makolo na se akangami na likolo pona ntila na kingo tata tango papa Mfomalongo atindinga na Équateur na 2014 ezaki le 28 mai apesaki biso mokumba ya ko décorer ko latisa kingo pote basala inauguration papa lobaki que tango papa pesi mokumba wana nazongi na yobi papa au mois de mai nga nazali awa nazokende na yebi mboka te lokola nazokende na mois de mai awa ndenge na ya ko zonga noki pote na sala kingo papa lobi kende kokuta manso bongisa maki kuna solo ezalaki mwa matata mais to salaki kaka kimobali kino le 19 juillet to fongolaki papa fongolaki kingo ndenge to décoraki yango donc mosala ya nzambe ezalaka na espace ya matatu ya mingi te pamba te monguna akokota pe akobebisa yango na bandeko ya Grand Équateur baza na intérêt pona bango pe pona biso lingoma mobimba parce que kingo yango nde to yambaka bapaya yango biso pe to kotelaka kuna pona komona monene ya papa Simoki Mbangu alors ce qui est bongité ya kopesa biso préjudice na kondima na biso no sa lingomba en général pe en particulier ya bango ban Équateur donc totika ba nano to solo ba papa yango to ba orgueil donc to mikitisa to chana no lioba la papa liboso pote musala wana esimba pona intérêt ya lingomba mobimba papa. Merci. Grand Équateur oye biso to yebi ke sito sala yango wana ezali wana nani msalotela kyango ndoto eke tata Molimo centre papa Simoki Mbangu na oloba eke tozongela lisusu nemda yebaki biso nyosto sutuki ikasi papa sengi sikoyo ndenge nini wana yango ndenge senga makete mwana nyonso ya Grand Équateur $10 ndenge papa zako sengela yango ndenge papa de Gaulle auti koloba ke papa soué na ye ke ezalaki le 6 avril yango ekomi pene depuis mois de février alors esika wana papa sai olali ngana komisi kaka maloba botika mwa poto wana ekoti wana deokania ingeta kolo tosali $10 wana tosi topesi to meme ngai oyo alali pote olobi ete soki bongisi te topesa bato mosusu yango nde nalali pamba te biso tosi tobongisaki
kaka mwana wana nde motayi kotia biso toza kuna te ingeta wana cuisine na bino soki cuisine interne na bino wana soki bino kosalela ngo kolonga na telemi kaka nano lobi te ke telema lamuka kasi merci eyoka lamuka hoteleme papa maya pe ozonga nayo wala tosali kaka rappel ndenge papa alobeli yango papa alingi biso mingi akosalaka biso rappel mpo na likambo ndenge papa oti kolobela yango awa bokangami ya papa Simon Kimbangu mpe ebandeli ya mosala na ye yango tolobi ete na le 1er janvier 1989 yango papa Mfumalonga alobaki ete biso bakimbangiste na mukumba ya munene bapesi biso fo tozala na patience mpe tozala makasi na kati na mabondeli ndenge papa Maya auti kolobela yango ntango papa Simon Kimbangu azwi mosala ayebisi chef medaille batamvuti nandima to nandima andima kasi tokokangama bakokanga biso oyo bayokaki likambo wana ke bakokanga biso mingi babangaki bazokomibomba biso kutu toza na biso baprotestant toza na biso bakatolike bamibombaki ndenge wana mpo baloba te ke bayibi komba batata Simon Kimbangu mpo baboyaki te bakangama me na oyo bamipesaki balobaki tokokangama elongo na papa Simon Kimbangu ye moko papa Simon Kimbangu alobi ete ya solo bobanga te tokokangama me na nsima elonga nde ezali na elonga wana nde bana na biso na bakoko na biso bakosepela yango na ba oyo babandaki kobanga yango le 18 mai nzembo oye eyembaka bagauche amakesa mandongini makambo oyo eza na kati yango nde epesaki bailombe to oyo bamipesaki na papa Simon Kimbangu eya butu eza ya moi soki tokokangama malamu tokangama yango papa Saidi leka nanu liboso oyembela biso nzembo wana olembola ngo mpe na lingala elobi nini epe oloba histoire ndenge nini nzembo yango eyelaki mpo na le 1er janvier 1989 ntango wana eza komonana ke tozonga bamisusu balobi oyo tobima te bazokanela bapapa bakare bango na nzela bamisusu kobanga eyaki baza na Gombe Matadi baza kopesa pe rapport bato yango papa baza na Gombe Matadi bazokanela boye papa Mfumalonga alobi tokobanga te ntango ya kobunda na baminduki babiloko nyonso wana bamashete elaki na ntango ya bana Israel na ntango wana biso awa bitumba na biso nyonso na nini na mabondeli be tata Molimo Mosantu nyonso na Molimo Mosantu na mabondeli eza boye te eza ndenge wana papa papa Saidi pesa biso nzembo na kombo ya tata mwana tata Molimo Mosantu papa conseiller spécial conseiller direct ya tata Molimo Mosantu sa divinité papa Simon Kimbangu kiangani envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo na lobelaka yango po papa dia ngenda mutatika kiango mutu akokonongola ngo azate papa Simon Kimbangu envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo azana ba conseiller spécial papa dia ngenda mutatika la biso maloba ngwala mutu akokorija ngo azate wo mundele bona boete soko aza mundele ya 26 akende kwa na mokoto kuna bakorija kaba awate mutu akokorije
maloba ya papa d'Angenda, maloba ya sa divinité envoyé spécialement, maloba ya papa conseiller. Ezali sacré. Ezali sacré. So ba kitisi yango toto sambala moko. Ezali sacré. Papa conseiller spécial, Nzembo Yosengi Ngai, pour la histoire. Na 1921, quand Moussale Bandaki, Kora les Araki a battu Mouambe. Banami Bale, ya Basi. Bana Motoba, ya Mibali. Elin Koloba, 8 personnes Bandaki Kora na 1921, pour les Araki protestants. Alors, tangu Jenix sayoki ke Kimbangu azali ko seku sabatu azali ko tele misabatu ayaki na kamba ya kutala mwana tulakisi mateye to batisi ya le 4 juillet 1915 azako la musabatu azako sasa bango bongo ngai kutu nganga nzambe munene oyo nzambe atindake bokende bongo na bapaka bakoma ayatali atali alobya lulendo ziye ngai pe makambo ezali kosala Kimbangu na koki pe kosala yango batazala bamamanganga nzambe oyo baprotesa biso monaki bango na bilamba na bango na bagalo wana soko moni ye okoloba penza ya solo nganga nzambe ya ye wana muta nzambe atindaki bapesi ebembe lamusa moite nakubonda sur parfois kolo Yesu akende ko tala bandimi na France ou bien na États-Unis kuna tikana bonda so makasi abondi o Yesu ngakutuma kutufunda nsoniko mwana Davidi abondi nye na shuwe kaka siko talaka nanu maloba lingo bimisa mundele omoni nazali kolamusa ye kasi alingi na ye kolamuka te talaka bakata lukuta ndenge wana mundele bamba mimi biso lukuta akoki na yete azolobo nazali koloba na ya lamuka kasi azali kolamuka alingi na ye kolamuka te alors korali ya 8 personnes batu babandiko ya bele siko atindi batu bango no somba rekei kuna na ngombe lutete na vula bakei bazako somba rekei. Alors monsieur Jenix na soni wana monaki azongi na ngombe lutete na nzela no jeje Kimbangu no jeje azongi soni tawa yoki makelele batu bautu wapi waba uti na kamba beko somba barekei ya Nzembo na zibango bino bokuti wapi oto uti nkamba tukosomba babuka Nzembo batuna Kimbangu moni Kimbangu apesi ye nzambe na ya apesi ye nguya ya koseku sabato ya kotelmi sabato nguya ya Nzembo nzambe na ya apesi yango te apesi ye nguya ya koseku sabato ya kusisa maladi ebongo nguya Nzembo ti abotoli ba rekei wana tango abotoli yango tango bazongi papa simwatali nini tala bwe nzambe yebisa ngai akoti na zamba kyo sambela tango azako zonga kaka tata Mukoko Jean ezaki le 18 mai séparation ya biso na ba protestant na papa Simbangu ezaki le 17 le 18 mai bon monsieur balobaki le 17 le 18 mai Nzembo wana zwamaki tango zako bima Nzembo zwami tango tokamataki avion tokena Kisangani tokena bafwasende papa danjenda la exception tala mutu azwaki Nzembo aliboso Mukoko bakunda ina bafwasende na Kisangani kuna tomoni cimetière ya Mukoko tata Mukoko Jean oyo azwaki Nzembo aliboso tanto kena Kisangani alo Nzembo wana tata Mukoko mutu azwaki nako yemba na Kikongo pe na kusiplike na Lingala
amake samandungini nuvwatenwa ninwa kwa yisunu sambulwa nuvwatenwa ninwa basoda ya elonga bolata bibundeli Yesu nde akopambola bino bolata bibundeli basoda ya elonga mwanda osa kuno sambula muna moko mavuluzi mbenyo sa kuno finama kanukita kesanga molimo akopambola bino na maboko ya yimo bikisi monguna akoya pembeni na bino azingi bino pona bulungisa bino molimo akopambola bino na maboko ya mobikisi kasi monguna akoya pembeni na bino azingi bino pona kubulungisa bino no samba kwa nzambi ose ndionosa kunusundisa muna mvita yenowa nuvwatenwa ninwa bosambela kaka na ye nzambe mobikisi oyo akolongisa bino na bitumba oyo ezali na bino bolata bibundeli Yesu waiye kwele kakomwa vananti menga mandi masolele mukutu kyanzisa Yesu amikabaki mbeka Yesu waiye kwele amikabi mbeka makila na ye esopanaki makila na ye esopanaki pona kopetola biso pona kopetola biso Yesu amikabaki mbeka babaki na ikuluzu makila na ye esopanaki pona kopetola biso signé Mokoko Jean le 18 mai 1921 Coran la 1921 e bandaki ya batu mwambe na koloba na kombo na bango ya liboso dirige na bango Monsieur Dani ya mibale papa qui solokele à l'âge de 7 ans mwana Coral wana papa Mokoko papa Kisolokele, papa Nziama, papa Lucieta, papa Zola Emile, bangomoto bawana bana mibali. Bana basi bazaki mibali. Mama Ntombo Céline et mama Mikala Mandombe. 8 wana 1921 babandaki Coral, il y a 8 personnes. Papa conseiller direct, conseiller spécial de Molimo Centre, na bandi na Yembi, na Ekongo, na explication na Lingala. Na sisi bwana kombo ya tata mwana tata Molimo Centre. Merci si vous toki kwako. Elingi koloba ete nzembona ya ngonde pesaki makasi. Oyo bandimaki kokanga mana papa Simoki Mbango. Na 1921 ba couple nyonso ayembeli biso yango Satan akozala pene akosala tout po asala mobulu. Est-ce que siko Satan azali to azali te azakobundisa kasi makasi na biso nini mabondeli ebundeli ya modemi nini mabondeli
yango asengaki yango tolanda nanu maloba na ye papa Diangenda na 1989 na le 1er janvier wana oyo eza koloba makambo nyonso ndenge elobami awa banda bapapa maya balobaki bapapa elebe ye moko papa mokonzi abula alobi tolanda nalobaki na bino yango mbala ya yambo nakendaki na Mputu ezalaki le 27 septembre 1961 mokolo mwango nazalaki na likanisi moko ya kala pamba te ndenge tobimaki na mbuka oyo le 12 septembre 1921 nde bapanzaka biso nde tozalaki lisusu na ntina ya kokota na mbuka oyo te leta belge amonaki ete malamu nde atinda banganga nzambe ya ndenge na ndenge na kati na mokili moye mpo ate balongola makanisi oyo emonanaka na le 6 avril 1921 na kati na mikanda nazalaki kooka pamba te biso tokotaki kalasi te awa na mbuka ezalaki kubanga mingi pamba te lavage de cerveau oyo bamondele bango bakanisaki nde basala yango na bato wawa yango wana nde batindaki banganga nzambe ya ndenge na ndenge basala nanu lavage de cerveau bazalaka na buku moko ya moke buku yango bakomaki makambo ebele kasi likambo moko ezalaki kotungusa ngai mingi likambo yango balobi Mputu nsiankungulu likambo yango nakamataki yango mpenza banda bomwana na ngai nakanisi banda 1924 na jwaka likambo yango nabumbaki yango na kati na motima na ngai mais petit à petit ndenge na motungusi oyo ezalaki na biso likambo yango ezalaki koyela ngai mwa likanisi moko monene mais ntina nini biso bato mwindu bamundele bakonyokola biso basali biso mpasi lelo na ntango na biso tomeki kotunga ndako lokola yango tozali na kati na yango mais soko totali oyo esalamaka na le 12 septembre 1921 na ndenge na mpasi oyo ezalaki na mbuka oyo ndenge batata oyo bazalaki na possibilité c'est-à-dire bazalaki na biloko ndenge na ndenge na bambuka tokozalaka bamosusu bazali pauvre bamosusu bazali riche e ba riche mpe bazalaki na mbuka oyo mais mokolo oyo topanzanaki awa bato baleli kasi papa abimisaka likambo moko papa alobi ye bobanga te soko lelo bapanzi biso ya solo bango bakozwa moke me biso ntango na bango bakokende tokotikana na ba richesse moko kosekana na yango te le 12 septembre 1921 bango bazwi moke bolela na bino te bango bazwi moke kasi oyo tokozwa ekoleka mokolo wana bakokenda biloko bikotikana na biso moyen ya kokontrole yango ekozala te pamba te ekoleka soko bango bazwi moko me biso tokozwa misato me likambo ndenge wana ezalaki na biso lokola me likambo nini oyo biso tokozwa misato bango bazwi moko mais ce n'est pas possible ya solo ntango bamundele babandaki kokende tomoni ete bo richesse na bango nyonso tu etikalaki awa jango wana nde bakamataki nkanda kosekana na yango te biloko na bango nyonso tu bandako kitoko kitoko babiloko ya ndenge na ndenge nyonso tu wana etikalaka na muntu mwindo me tata alobaki ete bango bazwi moke un quart eyo okozwa 3 quart
totala nano esikeli kambango ezalaki ya kokosa ou bien ezalaki ya solo na jongili ne likambo na ngai mutu mwindo alongo wapi makanisi na ngai ezalaka kozala kaka ya solo ngai mutu mwindu nde nazalaki na tangu ya liboso donc Adam et Ève bango bazalaki bato mwindu pamba te mpasi na biso elekaki mputu ntia nkungulu eh bien tangu nakendaki na putu nazwaki mabele oyo ya biso na memi yango na Bruxelles tangu nakumi na Bruxelles nakutala na ngai nakamataki mabele kuna ya Bruxelles oyo ngai natiaki na kwenya muswara na ngai nakumi na Bruxelles kuna na aéroport mwai ezalaki te pamba te sima na sima kasi esika tokendaki kolala tango tokiti na voiture batakisi tokendaki na ye tatanki mon père azali wana eh bien namoni nde bafleur baloni nga nalobi fleur kubima na ciment te ezali mabele esilaki ngai boyo makanisi na ngai mazalaki kaka mosika pamba te yo na ngai tosi toyibi nde Israel basantu nyonso tu tokotangaka na mokanda bazali bato ya mokili wana bato minene oyo totangaka na mokanda matata nzambe balongwaki kuna bato na mokili wana eh bien likambo yango esalaki ngai pasi donc kuna na Israel bango bazali na mokili mosusu biso awa na Afrique e na putu pamba te Belgique eza na putu tozali mabele ndenge moko akasi kuna na Israel kasi banda kala papa azali koloba na ngai okokenda na Israel mais nazalaki komituna ndenge nini nakokendela kuna or que nzambe alalaka te ngai mayele na ngai mazalaki bele tina boye nakanisi Israel ezalaka entre likolo et mabele pona nini batata Abraham ba Moïse ba Isaac batu nyonso tu ya minene yesu aye kubuta bakuna donc batu wana bazalaka na mabele te pamba te kuna bango bazali masumu ezali moins donc likanisi na ngai nazala kokanisa kaka nde bango bazali na mabele te bazali mpe na kati na likolo te kasi bazali esika moko ya spécial badiscours epesamanaka mokolo wana na madame Golda Meir ebangisaki ngai ntango ekokaki nde ifo tokenda na tombo de David tokenda kosambela ya solo tokendaki na tombo de David mais lokola bandako ya nzambe nyonso tu ezalaka na kati na yango ebie biso tokomi biso sambo me ntango tuti nzembo na biso bandako ya nzambe nyonso tu wana ya bango ekangami bango nyonso baye esika na biso bato yango balongo wapi mwana simoki bango bien curiosité na bamundele bayaki ebele ntina na likambo na ngai ezali esika wana te kasi ntina na likambo na ngai pati naloba te muntu mwindu nde moto ya liboso nzambe asalaki kasi lelo tozali rebu de toute la création humaine. Pourquoi? Merci na extrait à Mouké Tolandi. Wana ezaki na le 1er janvier 1989. Introduction papa Mfuma Longo Bolandi yango. Donc alobi ki Adam na Ève balaki mutu mwindu. To basalaki ba africain. Dès le 3 février 1989 wana nde apparition à carte d'Afrique ndenge alobaki makambo na ye. Koloba ete lelo yo biso tofandi na kati na Yerusalemi toyebaka ntina ya mboka oyo ke ezali Yerusalemi ya sika biso te patolobi yango papa simoki mamki angani te kasi bandana yebandele toyoki maloba papa Mfuma Longo papa dangenda kontima. Alors lelo toza komona eke makambo nyonso ndenge ezokokota na mokili ezokosalama na mokili toza komona eke on dirait kamba etikala eloko pamba Jérusalem ya sika etikala eloko pamba eza boye te
mingi bazoloba boye me likambo ezali awa, likambo ezali awa. Soki natie maloba wana tolandi ndenge papa asalaki introduction na ye ebandela mosala ya papa Simon Kimbangu tokangama na ye yango papa Mfuma Long papa ndenge na kotima alobeli mpe esikoyo aye koloba likambo ya Israel pe Yerusalemu ya kala pe Yerusalemu ya sika kaka na papa ndenge aza kotinda biso tozala makasi na mabondeli botongi pe kolona pe kobokola ngai esalaka nga mpasi na likambo oyo etali kolona pe kobokola pamba te mukumba wana ipesemeli nde ngai na 1989 wana ntango bapapa bayebisaki nga nazalaki na bobangi mingi kolesa bato ezalaka pasi mingi kasi nsima papa Mfuma Mbanza papa Dalunga na ye moko aye kopesa nga nomination ya mosala wana ezalaki na nga mpasi na bunzoto ntango papa Mfuma Mbanza papa Dalunga nakianga na ye kotika biso nga namonaki nalobaki mpenza na Kikongo amfukidi na mosala ya papa Simon Kimbangu kiangani nga nayebi ete administrativement soki oyo apesaki yo nomination aza lisusu te de makambo nyonso wana ekwei eza boye eza ndenge wana ngai nshonokene kwa mngelivwanda kuna nzo papa alobi yaka ozongela musala na yo papa batikelaki yo papa musala wana eza mpasi bo kasi nasengi nomination oyo bapapa batikaki yango kaka yango tozosala molende ya kosala bilanga tango nyonso ezalaki na jeudi le 7 mars tozwaki message ke tozoyamba bapaya wana toza koyamba balobi bazoyela yo papa Mbenza mpona makambo etali bilanga bon ke bakoya le 8 bako visiter pe le 9 bazongi na bango na le 8 wana solo bayaki abi toyo kopesa bino kaka maboko kotala ndenge bozosala bilanga totala nanu oyo bino bosali me na kati wana ezalaki na mundele moko israélien tango azokita kaka toyambi bango alobi ngai nazali juif descendant ya Abraham na sepeli ndenge na ya konyata mabele oyo ya Nouvelle Jérusalem alobaki yango oyo nazwaki ndenge ya bilanga ndenge tokotambulaka na bato batalaka makambo wana papa akebwaleka nanu bobango nde bapapa akebwa na bandeko mosusu nde napesaki bango bakendaki kotambula na bango ngai wana mokolo na mercredi na mitambolelaki quand même na misala na bisika oyo tozosala misala na biso ya bilanga po bato bamemaki bango bapesaka biso elaka na l'an 2023 soki na bosani te eke tokoya kopesa bino maboko ya kosala bilanga na bosana na ngai kaka jeudi wana nde siko baye kobenga nga ndio sikoyo tozoya po ete to réaliser bayibisaki nga teke bazoya na mopaya de bayelaki biso israélien wana tango akomi kaka alobi ke na sepeli lokola na komi na Jérusalem ya sika na uti na Jérusalem ya kala na ye na Jérusalem ya sika ye moko aza korepeta ngo etango ayokaki ke okokutana na papa Simon Kimbangu kiangani oyo azali chef spirituel
donc kolenga ndenge wana est-ce que solo penza nakomona ye penza po andimaki te po ye ayebi kaka ete mokonzi alingomba tata Simoki Mbangu po omona ye donc ezali mpasi. Ce n'est pas n'importe qui. Kasi tangu basololi na papa aibi nanga kudute basolega bango mibale kitinka ndingere ko kalombe baswa welanga mona papa. Oui papa Kebo. Na komona tata na mwana pe Molimo Santu. Papa merci mingi ndenge bopesi biso maloba. Ndenge papa lobi toyambaki bapaya oyo toya fonds social. Donc fonds social ezali service spécialisé ya présidence oyo bazali koyokana na Banque africaine de développement BAD pona kopesa maboko na musala mingi na kati na mboka na biso na compte à présidence. Alors biso église kimbangiste présidence na gouvernement ba pesa kinzela ete ba kota na mangomba po ba pesa maboko na musala ya bilanga. Biso pe yangwana tozwa ki faveur bato a fonds social ba yaki awa. Batambolaki basengaki to lukela bango 2000 hectares. Oyo bango bakosala musala wana me ezala kaka pembeni na kamba wa ezala musika te. Yangwana pe to bundaki papa bundi kosenga ba ayant droit to kokisaki 2000 hectares wana. De tango to yebisi bango ke to kokisi 2000 hectares de il fallait ba ya na ba technicien na bango po batala ndenge nini to ko sala planification pe ndenge nini musala na ekozala. Alors fonds social a réquisitionnaki lokola Banque mondiale a lobby yo koki ko banda musala oyo otiaki elikia kuna epai na bakimbangisi lokoki ko banda yango a sélectionnaki mundele wana israélien. Ye mundele wana muto asalela Moïse Katumbi bilanga kuna na Lubumbashi. Ye pe mutu asalela Mama Olive bilanga oyo Mama Olive azalaka nango un peu partout. Yango ye fonds social kenda ko soye pour ayape accompagner biso na oyo gouvernement apesi ke biso to sala. Tango ba yeko koma ndenge papa lobi to yambaki bango. To yambi bango ezalaki na pokwa vers 18h moins. Kasi na 18h, balo il faut ka to banda visite. Mi visite to ko kendele wapi na ngongo ya 18h. Bon, papa pe apesi bango nzela. Yango to kendaki kotala na etankuna bisika loso to salaka na jardin ba 18h wana. Na butu tozo pelisa mwinda tozo tambola kuna. Donc azalaki vraiment expéditif pour le bique samedi yango nde to kokende visite à musika. Tongo etani samedi yango alobi il faut to bana à 6h. 6h biso ba 5h30 déjà to zalaki awa. Papa conseiller direct pe to zalaki na yenyo soana. Alors ba congolais na ba retard na bango ti ba 7h ya yawa aye kukuta biso. Alors à Tuni, est-ce que ngai nazali juif lelo samedi ezali dimanche na kokai ko sala musala te mais lokola toza na mission est-ce que nakoki kolata chapeau nanga chapeau wana asengaki kolata koloba ete po akomina Jérusalem ya sika pona longo na Jérusalem ya kala na komina ya Jérusalem ya sika bilembo nyonso o nanga na moni awa na zali convaincu eke na komina Jérusalem ya sika alobi
ngai naza na 72 ans donc 72 ans naza nango naza mwana muke te esi nakomi mukolo donc oyo naza kobimisa namoni vraiment eke bakoko na biso bauta nde awa ndenge papa aza koloba continue na yo papa siko tango asengi papa lobi na ye eza problème te parce que pe papa mfumu longo papa liangenda tango akendaka na Israël balatisaka pe ye koti wana na bone wana pe ainsistaki soki akoki komona foto ya papa liangenda balatalaki bikoti wana tobengisaki yango mbangu na bainternet heureusement ke tozalaka na yango nde tolakisaki ye ayaki connaître ne papa mfumu longo na 1961 wana akangamaka foto na mukonzi na bango ya lingomba kuna oyo azalaka na tango wana continue no papa. Alors papa conseiller direct ayebisi ke makambo na bino na chapeau na bino wana toyebi makambo wana nyonso lokola okomi awa okoki kolata yango ayebisi papa ke kokoma nga na komi awa na moni makambo pe nazali conscient ke ngai na botami na Israël ya kala na sali musala kuna na Israël ya kala me banda na komi awa nazo ko sentir présence ya Nzambe ezali awa pe ya solo awa ezali Yerusalem ya sika alors nga nazana esengo koya kopesa maboko na musala na Yerusalem ya sika ndenge na salaki na Yerusalem ya kala aye kopesa témoignage na ye ndenge ya bandaki kosala musala na désert po epa na Israël kuna eza mabanga mekende kokola na désert nde ayaki kosala musala po azwa nzela koyawa na Afrique donc azalaki na esengo makasi ndenge aye kokoma na Yerusalem ya sika pe apesi témoignage na ye ke vraiment awa présence ya Nzambe ezali awa pe Yerusalem eza ya sika solo puisque na bangomba oyo ezali kuna yango kaka nde ezali awa bango kuna bazali kobika na eloko mosusu te ka mosala agriculture pe ndenge ayeli awa vraiment zana esengo apesa maboko pona biso pe to vivre na mosala agriculture banda ba jeune to ko banda ko former bango ti bakolo ba mama nyusu to kota na makambo wana nde ndenge apeselaki yango wana papa. Merci papa okoki kozonga na yo. Merci papa. Me likambo ya kokamwa na mundele wana ndenge alobaki ke ye aza penza juif alobi ke makambo nyonso ezalaka kuna si ekomi awa alobi ke ye mutu asalaki manso eke na Israel mabanga ezali na mabele kasi ye abotama na montagne akita na se mpona kosala na jardin babilanga oyo lelo Israel azokobika na yango yango pe lelo aye na nkamba atali ke awa mabanga eza te donc topesaki mituka po ete batambola bisika nyonso wana me ntango akomi na bilanga na mabele oyo ya kungu donc akiti atambolaki na 18 km na makolo esika nyonso komona mabele agratte na maboko a conseiller biso alobi il ne faut plus avoir confiance na ba ordinateur eza eloko mutu asali mundele asali e maboko oyo eza penza ke Nzambe asali ekokokosa te donc azoyebisa biso ndenge wana aza korepete likambo wana pe likambo mosusu ayaki koloba oyo ekamisaki biso makasi ngai nayebaki nanga be baninga baza kokamwa alobi ete bino bolobelaki likambo ya Jésus de Nazareth eza penza ndenge wana biso pe tondimaka Jésus oyo azali ya Nazareth est-ce que awa Nazareth ezali c'est le oui Nazareth ezali eza côté nini ezali côté mosusu te oba papa bautaki
oh leo mtu wa hivi makambo nyonso kingombe za wapi Nazareth oh na bamboka mususu papa Simoki Mbangu atambolaki ngala kanisi na nzembo oyo osamuna papa Saida yebiango ana jeteki dirigeant bien Jacques Sipa yebiango ezunga bibia jete lenge ngunza mvuluzi ai wanzembo kala to bosani yango ai chikala na jujeki na yebiteme mundele wana senga kinzembo wana pardon papa mundele wana senga kinzembo wana tafuta yego langu nzame nanga mutu moko ta yebiango papa Ernest na teso kwa sali azoya mundele wana donc samedi asenga kinzembo wana donc toujours bake oyo donc penza aivi lisolo ya awana kama abi mekambo nyonso eza Nazareth pardon eza na kuna na Israel yango pe aye komona na ngamba pesa kichi mundele wana mtasenga kinzembo wana ayepsa kingai ukonese Nazareth ngabio esika kuna boka kolo Yesu esika bota maginga bila Beteleme ibune siye mutu ya Nazareth oui papa na komba tata mona pe tata Molimo Santo papa merci nengo pesi biso maloba ezali nzembo yemba maka kala ngai nayebaki yango a partir ya maman na papa tango wana tozalaki kokola soki totamboli na tongo na journée na poka tovandi na mesa nde babandi kobetela biso ba histoire pe babandi koyemba banzembo donc tosalaki ndeti chorale ya ndako banzembo nyonso kala bazoyebisa biso nde yango tokoyemba Usamuna esamuwa wangunza yitwa fiduswa Usamuna esalubyandi bikava ngavavanza Munankudilu andi ya onso zezo wiza ya samuna Sintuyo mavangu mandi ibyamwa ndavelela Usamuna evatedi yangunza yitwa fiduswa Usamuna ezungebi kazetelenge ngunza mvuluzi tukayelusele mikakala na teyeku na Nazareth teyeku na mbanza sanda wawikavo Samaria pa Usamuna evate dianguza toi fille du soir Usamuna ezungedi kazete lenge ngunza mvuluzi tukayelusele mikakala na teyeku na Nazareth teyeku na mbanza sanda uikwavo Samaria pa tobetela bango maboko wana bana dirigeant mundele wana samedi atuna kabiso nzembo wana
toza na nyongo makasi so totali banda ebandeli ndenge papa Simoki Mbangu Kiangani tata mokonzi ya bula abandelaki lisolo na ye asengi bana Jacques Mbanza Nsanda Nazareth siko mundele wana suka alobi ete nga naza presse ata kutu lobi na ya poteto banda misala parce que prophétie ya mokonzi na bino ya liboso ya lingomba ya alobaki ete église Kimbangisi na mabele nde ekolesa mokili mobimba mabele ndenge natali yango ya solo bokolesa mokili mobimba nayebi te papa akebwa soki okose rapele lisusu azwi lisango po tolonaki masango na kungu kuna tango atali. Donc normalement tosalaki à peu près 25 hectares ya masango tolonaki 25 hectares na 25 hectares wana eye kobimisila biso à peu près 20 tonnes ye amoni yango production wana eza moke ye ntango akoya akosalela ba engrais chimique te kaka mabele oyo ya biso ye par hectare moko abanda kobimisa 10 tonnes biso tobimisaka 3 tonnes ye akobimisa 10 tonnes mpona kobengana nzala oyo bapapa baza kolobela wana esengo te aya alobi nakosalela ba engrais chimique te lakisi bambu moko pa ya papa lakisaki yango pa ya papa alobi oyo ekobimisa ba poussière oyo tokosala mélange na mabele babambu kaka oyo eza na premier poste wana babambu wana alobi ke oyo eza bagourmand me nakoya na babambu soki toloni yango na kati eza na misuni ntango tosala yango mélange donc production sikoyo ekoaccroître ezala banguba ezala masango manioko ntango amonaki na kungu manioko ya jeteki apikoli be aseki oye konda boye mais pourtant mabele eza très riche ngai nakobimisa manioko oyo minene ke linyoko moko ekokopese ba 5 kilo 7 kilo bon lokola si oye totozela ye oya osala biso démonstration wana po oya boye ndenge alobaki oya mike boye moye bobengana nzala eza te me ya minene sikoyo pe akomaki na dungi kuna na dungi alobi oyo bosalaka ya kitoko botie manioko na mai après 2 jours 3 jours bolongoli botie na mutalaka ekauka soki moi eza te ekokauka après 1 mois ou 2 semaines nga nakoya ndenge wana te nakoya na bamashini soki totie mbala moko kaka na mokolo moko wana ekoti na mashine baniki yango epe ekauki nango eke na consommation po tobengana nzala aya te donc ndenge papa elobi alobili likambo ya nani coopérative donc alobi ke kote nyonso mama nyonso aloni manioko na ye soki aye soki alingi koteka ya mobeso atikini ya mobeso opesi ye mbongo na ye soki alingi baniki na ye tosaleli ye akofutaka bafrais moke ya moke wana nzala ekodimine donc soki oza na elanga 1 hectare o 2 hectares donc ndenge esalaka ete manioko mosu ebandi kopola wana sikoyo moye epola eza te parce que kotya manioko mbala moko na mai ebele pasi mpona koteta kolongola nyonso wana yango mosusu epolaka mais soki eke rapidement ndenge wana ayi alobi eke na ntango wana sikoyo okosala susu elanga ya moke te fosala elanga ya monene po lelo opikoli lobi mpe opikoli lobi kuna mpe opikoli
ndengo anoko bozana mabele nazo ko regretter ba espace vide leki mingi okotambula musika ata linyoko moko ezate ata njete moko ko bikisa bino ezate. Oui papa Kebo. Merci papa. Pour un rendement na biso vraiment tozalaki na malobate po tango tokendeki epai tosalaki elanga wana tosi torekoltaki na biso mais ake komona mwa mwa lisango epi moko etikalaki kuna balokotaki te alors ye azwaki yango alongoli poso malheureusement eza nango lisango ezalaka avorté mwa nzete eza mwa molai kasi mwa bambuma taka alors atunaki biso na elanga oyo bozwaki combien de tonnes tango totangeli ye soki 25 tonnes wana alobi bongo nini hectare eza combien tolobi 25 hectares aseki alobi me bozali kobebisa énergie ya pamba masangu ata na 25 eso bopese penza bien alors lokola mwa ba décision ezalaki na calme ye ngana babi biso tosalelaka matière moko te lokola tosalaka yango na niveau ya artisanat omoni ke tolongo kuna musika na kamba toyo kosala wakaka mpona bapaysage oyo mwa zamba oyo mais bino lokola boyeli biso technologie tokolandaka oyo ya bino yango alobi ke masango au moins 1 hectare il faut pesa 10 tonnes na ndenge ye akoya na ba technique tosala banda na biso ti na ba mama na bamboka bakoyekusa bango makambo wana 1 hectare ekopesa 10 tonnes et bongo pona na nini na manioc alobi manioc 1 hectare ekopesa 100 tonnes alors makambo wana amonaki moyen ezalaki tobenda masolo te tozoyoka kaka ye ndenge tokendaki apesi pe rendement ya nguba na makambo mosusu mais insistaki ke il faut tosalela bacoopérative tosala oyo ya lingomba tokei mpe kosala topesa maboko epai na bapaysan de façon que bango bazala na eloko oyo soki akoki komisalela te ateki na coopérative comme ça azwi mbongo na ye asala makambo na ye mais tosala nde ya mingi wana nde mwa disolo apesaki yango na papa. Merci. Wana musala to musala te biso nyonso ndenge papa encourageaka biso ke mbongo ya pilipili mbongo ya nyonso biloko nyonso wana ye alobelaki yango akoya koencadre biso bapilipili batomate alobi biloko nyonso ye alobi ete siko bino awa po bozwa bamatungulu fo eutaka pai na biso bokende susu pai na biso te mpo na matungulu awa kaka na mabele na bino awa donc awa bokobimisa batone ebele ya bamatungulu bafile ebele ya bamatungulu kaka na mabele na bino oyo olie bozelaka nanu ezouta pai na biso na poto awa nde makambo nyonso wana tokosalela. Oui papa Jean Melody. Merci nkolo na ngai na pesaka mwa éclaircissement ndenge Israeli wana alobaki biso na kunjulu tozalaki na système ya komese par hectare ya masango so tobuki toécrase yango 1 hectare tozwa plus ou moins 7 à 8 ou bien 9 tonnes 1 hectare 7 à 8 ou bien 9 tonnes. Et on a pu se présenter. Donc, il y a une raison, ce que production est à malam. Dengue estimation, il y a Congo va pêcher, même dans le bilan, et pêcher peut-être. Nous avons tout ça qui est fort, chaque hectare, il faut mesurer et puis combien de tonnes. Et à la soja, et à la nguba, et à la masango. Nous avons ça là, papa. Merci, Nzambe. Merci. Kuna pena kungu funa défendre muke poto zwaki mo échec. Pona ndenge papa Mfumalongo alobela kango papa Dangenda. Masango elingaka na terrain o eza ya kofanda. Po mai tango eza kokita ya mvula eza ya kofanda. Mais o ya pente
makasi ndenge tolonaki yango na kungu na oyo tobengi basole ya pante makasi. Donc mai eza kofanda te yango ebimisi biso tonnage ya moke ndenge wana. Soki ezalaki na baplace ya plat ya kofanda oyo babengaka vallée ou bien ndimba nde epesaki biso na ndenge mosusu. Kasi bandeko na biso ya bantandu mpe bato balonaki yango balobi bapesi biso conseil balobi eke to reprendre lisusu kaka na même terrain wana topemisa yango te to reprendre lisusu ekopesa lisusu plus. Bon, tokosala mpe expérience wana soki eza ndenge wana. Papa na mama bokende kofanda na bino, félicitation ndenge boyembeli biso nzembo wana. Yango papa ndenge aza kotinda biso kolona mpe kobokola. Mais likambo moko esalamaki mpe avant tata wana akende kovisite bilanga, papa Mfuma Longo, papa Simuki Mbangu Kiangani alobi ete bana Israel tango balongwe na buumbu po ete bakende na mboka na bango elaka na Kana na nzela tata Nzambe apesaka bango biloko babandaki kolia, nzala ezalaka te. Bandeke oyo babengi ngumbi perdri na bambuma moko bandeki kobima na esobe oyo babengaka bafige nde ya bango ngo babandeki kolia na nzela. Kana mikolo eleki na ntango ya inauguration ya musée, mama na biso moko ya Belgique, mama Dibaka nde ayelaka biso banjete wana mpona komekana kolona. C'est vrai, tolonaki yango bafige wana ebani mpe kobota bambuma ebani mpe dia koliama. Ntango bazokende kungu kuna oyo baza na chantier balobi eke tozwi pedri ya bomoi bobomba mopaya moko azoya kuna, soki akomi bopesa yango. Bango bayebaki te mopaya nini wana. Israélien wana tango akomi kuna bakomi kaka babengi babaya bakomi bozwa ngumbi wana bopesa pa ya mondele wana. Tango bapesi ye kaka azwi yango atia yango na motema alobi oyo penza ya solo Jérusalem ya sika. Bandeke oyo eza pa na biso yango bakoko na biso banda kolia na nzela. Minaye kukuta ngo awa. Donc sini makasi kolakise te penza ya solo penza bakoko na biso esi bakoma awa batika sukuna te esi bakoma awa. Azu yango azokolengela ngo ti batalaki salaki visit basilisi tango bazongi baye kopesa compte rendu epai ya papa. Ale mbuma wana pe moko ebimaki na mise kuna bazu yango tango bapesi altuni euti wapi no ezokolona moko penza Israel ya sika, pardon, Jérusalem ya sika penza nde awa wo biloko na bandeke na bambuma oto wande kolia kuna na Jérusalem ya kala yango na ekokuta awa. C'est vraiment confirmé et que oyo Jérusalem ya sika makambo nyonso mpe eza ya sika. Nde a partir ya wana ayaki kosenga epai tata mokonzi ya bule oyo etali mulimu na natali misala natali na makambo nyonso kitoko malamu, kasi oyo etali mulimu nakoki mpe kosenga epai yo papa alobi problème eza te, kasi esika awa te biso nyonso tozali tokota na biro. Ntango ayoki ndenge wana ya solo oyo mabele ya bakoko nanga mpenza nde yango oyo. Donc ya kala ekendaki kokenda sikoyo ezongi esika euta ndenge yalobelaki yango. Donc bazongaki ndenge bazongaki kuna ye azopresse
azonga ni nuki hawe kufandila ni awa ndenge papa ke balobelaki yango c'était prévu balamuka na 5h pour 6h batala misala kasi alobi pongi oyo alalaki kuna na mintinu donc tolimisa ye po alekanaki na pongi mpona nini aye na Jerusaleme ya sika mpe mpona kokende donc babandaki kotindika ye kotindika po abima mpona ye atikala nika abandani kaka misala po ye mutu akoti na Jerusaleme ya sika bongo abima lisusu abino fo okende kobongama oyo ya lisusu donc bandeko bandimi awa tofandi na kati na Yerusalemi toyebaka ete Yerusalemi ya sika yango esi ekita totika makambo ya pamba ezanga tina awa na kati na Yerusalemi yo bengami kimbangisi toyokani experience yango wana tozwaki na ndeko na biso ya Israelien toyambaki ye vendredi na pokwa ayaka nde samedi pe na pokwa abimaki me azozonga po tobanda misala ya kolona pe kobokola mpona kobokola ntango akena ba etan azwi bambisi ntango azwi bambisi ya mike wana alobi te bokanisa te peut-être koutiliser biloko oyo babengi baengrais chimique epo ete bapoisson oyo baya minene tokoyesa bango minene kaka na biloko oyo tokobanda kosala badeshe ya bamasango ya baloso po alekelaka mpe na mashine ya loso na weno atali son de riz alobi ezala bandeke donc basoso ezala bapoisson bakoya minene kaka a partir ya biloko oyo parceque oyo basalaka nanga bazoloba yango totindaka na baetan tobwakilaka bango yo méthode nini okosalela yango batuni eske okotya babiloko mosusu ya poto te kaka oyo kaka po balobi ke boza na biloko nyonso mpona kolona mpe kobokola parce que bason de riz bason ya mayusu oyo yango bokolesa na banyama lokola bantaba bangombe basoso mpe na bapoisson oyo mpe kaka et puis bango bamasango donc biloko na bango ya kolia makasi ezali nde mai lokola botondani na bamai awa kosala kaka système ya bairrigation donc okota mai na kati ya bilanga okota mai na kati na babilanga mai boza nango ebele oyo tokosiyela bino basystème oyo ezali ete totie bamashine ezomatisa mai mvula ezala te bozo kobwaka mai bokomona production ndenge nini ekosalema tolobi toza mpe na bapaysan bio est-ce que bapaysan place bazosala ese mai eza te mai eza partout bisika nyonso wana tokokoma po ete tokokisa likambo ndenge papa Diangenda alobelaki yango ete tokolesa mokili mobimba na biloko nyonso wana donc makambo tozalaki na yango nde yango wana mpo na ngai lelo papa nasilisi bokombo tata mwana mpe tata molimo sana. Merci Papa Mbenza tolandi onyoso tolobi awa pespe merci tolandi makambo libondele ya papa na maloba na ye ya solo tango ezali tango na biso tokoyeba mpe tosala ya ndenge na ndenge po nyonso toza nango. Mais avant tout comme on a point wana volonté za la mingi ye mundele ayaki azongi tango koya ba Holanda yete kuna ke ko pesa sangwa malamu
mingi pe bakoluka baya awa elasi ke toza na devoir monene ya koyamba bapaya pe kosala misala ensemble ntango ekoki mpona lelo tosilisi na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Imbangisme oye! Bajen oye! Bika to kubikene moko to atonda ndinga ya sedeto muzola kwa se mwana tata mwanda velela mukumba se ye mwana ye tata mwanda velela ba protocole babongisa basani ba maman epai ba tata epai rapidement ba maman epai ba tata epai toleka ba tata epai ba maman epai toleka ba maman epai ba tata epai ba mama epai ba tata epai toleka 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 nyonso ozali na yango tia na sani nyonso ozali na yango tia mbala moko oza na 5 000 francs 100 000 francs $100 $50 tia nyonso mbala moko tia nyonso mbala moko nyonso mbala moko nyonso ozali na yango tia mbala moko 10 000 20 000 100 000 nyonso mbala moko mbala moko totia nyonso mbala moko kudia kusia balala ekomi pene mbala moko 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 2 000 3 000 4 000 5 000 10 000 20 000 100 000 esengami na bana nyonso ya Grand Équateur lobi tozanga te na libondeli ya tongo nsima ya manso bokozala esika moko bino moko bolandi ndenge posa ya tata molimo santo ezali mwana nyonso ya Grand Équateur toleka batata toleka tokomi na suka oyo nyonso atikali na eloko yaka oyo nyonso atikali na mbongo yaka bana Grand Équateur même ozali na aéroport oyoki ndenge papa de la ville apesi communiqué donc lobi bana ya Grand Équateur tokutana lobi na losambo ya tongo biso nyonso awa toyebi ete lobi ezali mercredi mosala tosalaka ezali journée mpona kosala misala mais tokutana libondeli ya tongo